Isaki News et Télévision. L'homme simple, José Young. Pakistan Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Mbote Nabande Kobalandia, Isaki News et Télévision. Je crois que partout dans le monde, là où vous êtes, vous avez branché, scotché na minute oyo pour na kolanda émission oyo sepeli sagabino makasi na kombo ya éveil du peuple. Oyo wapi ezalaka présenter na moumbu na bino obolingaka mingi. Plati Luka ou l'intelligence au service de son travail. Na lobi lo ngonya mingi na bande ko balandi bonso ya Isaki News et Télévision. Là en particulier naza komona José Yungu, l'homme simple, nabo sanité maman la patronne na maman Mifi Kabelo na France balobi muto a simbi masolo ya Kabelo na kata France ba coup de chapeau na yo pe na ko bossa na te sponsor ya chaîne au numéro 1 ka auto zakane na Isaki News Télévision na kombo ya maman Rose la patronne ba coup de chapeau na yo sans plus tarder na kata plateau on a ba invité mi balé oyo wapi bazali ba communicateur ya parti EICD to yebi biso bonso ke ezali parti ya mwana mboka monsieur Martin Fayulu et longona bango mi balé to komeka mpe kosola na o etali lamuka parce que toza koyoka ba eko o lamuke kabwani o lamuka ba bengana ka batu o lamuka boye nde to yambeli bino ba communicateur o mi balé to kolinga to ba nini eza ko se passer réellement na kati ya lamuka awa pe pour votre information ndenge toyoki information et pas bandeko ya EICD que mwana mboka Adolphe Mozitu azali susu te na kati ya lamuka. Alors bango nde bato bako limolela biso pourquoi toyebaki ke bazaki na Mozitu pe lelo Mozitu azali susu te pona nini, qu'est-ce qui s'est passé boko zwa biyano na ba réponse na bango na droite na ngai naza na mwana mboka Hervé Matata et puis na gauche na ngai naza na mwana mboka Fou de Fayulu. Donc babengake Fou de Fayulu pour yesoka dasuki donc mudu a maîtriser ka Fayulu. En tout cas le ngonya na bino pour zapper mission te bola nango ti na suka ki je dis déjà bonjour na mwana mboka Hervé Matata et puis bienvenue. Bonjour mon Mboka, merci d'abord pour l'invitation dans l'émission Nayo. Donc je suis vraiment reconnaissant, flatté d'ailleurs. Ça fait un temps la chaîne Nabino to pasara les souté les lots vraiment le colo sepeli ko benga biso to zongi si matondo mingi Nabino ba kambi ya chaîne oyo. Merci vraiment na ba congolais nyonso ba kolanda na ba diaspora na kati ya Congo et c'est quand so bozwami mbote Nabino nzambe abatela bino. Matondo mingi mwana mboka Hervé Matata ndenge na gauche na nga pe na lobaki naza na mwana mboka Fou de Fayulu à qui je dis bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour mwana mboka et puis mopanzi sango. Ndenge aussi li vraiment koyamba liboma ya Martin Fayulu na plateau netando eke et puis longonya mingi na DG ya chaîne oyo lelo asili koyamba biso et puis pour votre présence aussi par rapport à ko accueil na bino na plateau na bino lisusu présence ya Fou de Fayulu et donc pour que to limbola o etali ekolo Congo ya mboka na biso vraiment et sengomingi na bande ko diaspora et sengomingi na bakambi ya parti na ngai pe sengomingi na kombo ya tata mokonzi ko le président Martin longonya na obisiko zali Matondo mingi mwana mboka je crois que bozali mi balé donc toko kabola maloba donc ceux qui n'a pas sur parole aux na 2 minutes pe moninga zu toko tambusa émission ndengwana motuna ya liboso toyoki sangwe panzani par-ci par-là que lamuka bo moko ezali susute to yebi ete ba parti politique mi balé o esangisa ki lamuka wana toza komona EICD o ekambamaka na mwana mboka Martin Fayulu na ngambu mususu to bande komona nouvel élan o ekambamaka na mwana mboka Adolphe Mozitu mais toza koyoka ba eko ke Adolphe Mozitu azali susu na kati ya lamuka te ye moko asalaka lettre o wapi retirer déjà banda kala na kati ya lamuka pendant que to yebi d'ici le 11 il fallait remise et reprise ya bâton ya commandement et ça entre mwana mboka Martin Fayulu na monsieur Adolphe Mozitu mais qu'est-ce qui se passe réellement na kati ya lamuka tibo koma na ba décision o toza koyoka. Oui mon mboka na kobana d'abord ko souligner que lamuka eza moko lamuka eza un lamuka eza po eza peuple webi ke lamuka fondation ngo banda na triomphal peuple mutasenga ba candidat moko
nde bandeko bayi politique bakendaka na Genève bametaka candidat moko na personne ya Martin Fayulu symbole ya lamuka nde lamuka ekotika bazala mibale te lamuka ezali moko parce que symbole ya lamuka nde moto azogarde flambeau ti lelo boye ndeko mwana mboka na koloba na yo bandeko na Bible ekomameli biso que soki bozali kotambola nzela moko bato mibale bozali koyokana te malamu boka bwana elobi soki loboko ezomema na mabe il faut katango donc biso se servi kaka na baverset biblique wana boyebi malamu ndeko na ngai hypocrisie na kati ya lisanga ebomaka lisanga ozomona ndeko muzitu tomoni ye alinga yela biso na système ya corbeau babengi kombe azali koya na sens que aya kaka doda mwana soso po atambola na kende mais biso toyebi ke très bien que ndeko muzitu ayebaki na opposition te aza pe opposant te atikala kozala opposant te ndeko muzitu ayaki na opposition masumu na ye nyonso asalaki na niveau ya FCC tokobenga na kati ya majorité oyo basalaka na ndeko Kizenga Kabila na ndeko Kizenga ayaki kokangama se greffe na biso parce que biso na niveau ya lamuka azwa mwata mwa bopeto moko mabomba miepa ya peuple. Est-ce que bino batu boyaka kokute na kati ya lamuka to ye muta yaka kokuta bino na kati ya lamuka? Mwana mboka na koyebi biso bosolo sepe bosembo ndeko na biso Adolphe Muzito azala opposante. Tangu to bandi makambo opposition ndeko na mwana mboka oyebi très bien. Fac, est-ce que Muzito azalaka en opposition? Muzito akotinda ba soda ba policier ba beta biso azopesa injonction na ministre intérieur de l'époque. Atindi ba soldat ba ye. Et si okenda boke manifestation meeting. Bokobi na meeting boye. Au moins pendant que non bateli no joueur ba soldat ba beta bal na triomphal ba natango tipo quoi. Est-ce que Muzito ayi makambo na? Muzito c'est amena gaz. Donc c'est-à-dire makambo li solo et opposition, li solo ya lamuka, li solo ya robundela peuple, Muzito azate. Muzito azana sang ya palou. Bayi palou bakokaka via opposition te. Aza commandeur de poste, chasseur de poste, Muzito, à bon sens des termes. Autre kolobela, ndeko miso Muzito atikala osala jamais combat ya peuple. Mais na sala ki émission na moko ndeko ya Nouvel Élan poso eleki soki na bosanité amekaki ko limbola mwa muke lisolo ya lamuka ndenge banda atalisaki bae bonso ba kolanda biso ke lamuka na ebandeli tango ebandaka mwana mboka Martin Fayulu azalaka te ezalaka lisanga ya bambemba Vitali Kamere Moïse Katumbi Muzitu na bakombo musu atangaki ana na kati nde mwana mboka Martin Fayulu ayaki koya donc yende muda yaki kokuta baninga nyonso babenga kango à l'époque G7 soki na bosanité alors boni lelo nde yatikali garant baninga nyonso ya yaki kokuta bazate lisolo ya lamuke bani na G7 kutu pete lisolo ya lamuke bani na rassemblement poste Muzito ezalaka wapi na rassemblement tola musa papa Etienne Tshisekedi to tunaye bosolo ezali nini ndeko Muzito azalaki déjà na miso les yeux regardant vers la majorité. Nanzela ya mwasi na nzela ya famille na nzela basemeki na bokilo na ye ndeko Muzito babwakelaki ndobo na ngambo ya lamuka. Il avait la mission ya ko détruire lamuka. C'est-à-dire première mission kokabola ba voix na président Eli Martin Fayulu na niveau ya bandundu pona Tshisekedi ya koloba que non voilà bazaki se séparer qui bakena na ordre dispersé. C'est pourquoi on a gagné bon élection. Wana mission liboso ba peseke. Deuxième mission ezalaki ndeko Muzito ba utiliser le col en débauchage na niveau ya majorité oyo azali en place ya tricherie ba na moment ya dialogue parce que bango bazaki envisager élection te bazo envisager transition bani basala un petit peu le col badi banga oyebi ndenge Kabila débauchaka badi banga mbala liboso ayeko débaucher na IDPS débaucher lisusu Bruno Chibala donc Muzito ningo passé sa mission est simbité pourquoi c'est ngama kina ye akamata flambeau ya lamuka atambola na kombo ya coordonnateur ya lamuka na kati ya union en salité. C'est-à-dire le col président Eli Martin Fayulu na miso ya aigle moni atali na miso ya kati atali ke moto azali na hypocrisie. Ndeko Muzito ba komone na butu ako kene na cité de Loya ndeko Blanchard Mongomba ba komone na butu ako kene na cité de Loya parce que bobo sanate ba combattant nyonso ba komba mura na kati ya cité de Loya. Ce sont des anciens petits, bah camarades ya combat ya bandaka la biso to bandi combat kala parce que biso bandi combat na université. Le problème ezali que
tomoni ke mwana mboka eli biso hypocrisie aninga zongi sala biso na baje ya politique ya kala ya kobandela politique ya kopesaka bato babeki président Eli Martin Fayulu binyeti e bandeli lettre o lobi wana ndeko na ngai il faut yeba ke lettre ndeko o ndeko muzito akomaki c'est par élégance c'est par respect au président Eli Martin Fayulu azana ngona ba na acteur politique ya Congo alingi ko bimisa ngona ko rendre en publicité la lettre est là pour toi monsieur Blanchard oh bazo ko son ndeko no muzito président no muzito a kosio tous les amis à Nouvelle-Élan ba kosibino il y a une lettre ezali ndeko muzito a déposé la lettre. C'est sur base de cette lettre. Dans la lettre, on a d'abord. Ndeko tikala si ça mona na limbo la mwa mukiao. Parce que tous avez mis balé, tous avez ndeko koto. Na limbo la mwa mukie ndeko poyeba. Na kati ya lettre, eko mami nini. Ndeko muzito a créé commission électorale parallèle pendant que azana coordonnateur te. A publié on a réseaux sociaux sans que akamata aval ya bani ovan na baninga. Na ba réunion ya cellule politique bayaka te. Na ba cotisation ya la muka bachaka te ndeko muzito na réunion président na muka ayaka te moto wana azali chauve azali ngembo te akamati lisusu ndeko muzito akamati lisusu aye ko dédoubler la muka na sens que asala makambo na bandeko mususu mopanzi la muka ezali moko yango wana président Eli Martin Fayulu miso ya aigle à comprendre atalité o ezali ba jeto mona déjà c'est déjà vu. Tu as tant en raison à Simate, tu as tiré tout politiquement, à que nous sommes la politique dans les Ebeli. Matondo mingi, tous appellent moi nambo kafu de Fayulu o azalia wana yoki o souleva ki point ya lettre. Est-ce que lettre en haut moi nambo kafu de Fayulu bino bo mona ki lettre wana vraiment buena misu o moi nambo ka muzito akomaki bo mona ki ango po bozwa ba décision o bozui contre ye. Merci et puis Matondo mingi mwana mboka mopanzi sango. Vraiment na lolenge ko tuna mutunu alima yele. Donc yoko benge ndeko muzito tonde kunanga koloba muzito eko pesa ngai kanda kombo na yende kwa Alibaba muzito te Alibaba nde kombo na yeto bengi muzito muzito na lamuka ala kalisusu te na bozonga mwasi mandeko avana ya na lettre o kotuna ngai ndeko presidium ya lamuka eskala na deux leaders. Parmi les deux leaders, c'est Mozito et le président élu Martin Fayulu Madidi. Maintenant, biso mi balé ba leader wana toali ba leader oyo fief électoral na biso et puis ba province d'origine na biso zali bandundu. Fayulu habite et sengali ko fongola G. Ko beng sabayi ba kongomane manso bazali na libanda ya mboka to na kati ya mboka bakota bakoma ba membre ya présidium pour que to kamba on ne gagne pas les élections seul. Mozito pesie par l'hôpital. Mozito communauté to tikala biso mibale to kamba mboka biso mibale coalition la muka moto akota te ndeko. Fayulu c'est un homme rationnel. Fayulu c'est un homme idéal. C'est un Congolais de père et de mère. Alobite ngai na ali wana te pona kozwa la muke koma lokola bord na ngai privé na fongoli porte moto manso oya ali na posa ko ya la muka kobundela mboka objectif ya ali tokene ba élection ya malamo tokamata mokonzo ko uta na volonté ya peuple parlez-moi ko uta na volonté ya peuple pour que lobi peuple se retrouver pour que lobi peuple soit ba piste de solution au sein du gouvernement Mozito aboyi mwana mboka matata mponyo alongwe Bukavu Maniema aye komona le commandant du peuple et pesi Mozito palopito Mozito amoni mbanda ye loko le ponche Mozito alaka kolala matata mponyo ye bakomi batomi bale Mozito akolala sumala mote asutuka boy na union salité Moïse Katumbi a démissionné na union salité Moïse Katumbi azongi na kati ya lamuka ekimisi Mozito lokola bokilo na ali Patrick Muyaya abenge mwana mai ya katoli ya mbongo yo bandaka to yiba mbongo na yo Mozito akei basangisaka nzambe na satan te soit oponi kote ya nzambe soit okei kote ya satana siko nani satana nani nzambe nzambe ali Martin Fayulu ebongo satana ali ndeko Chilombo Antoine Chikata Bombe Félix Antoine yenda ali satana siko koto na ali pa satana koto na ali pa nzambe azali satana asali nini biso to yebi satana na maseke alukaka batu akomplikaka ba vie batu ye asali nini tozomona misala malamu osala na mboka moto babengi satana aye ko escroquer mbongo ya ram ale satana te
yoyoka déjà Martin Fayulu abengisi ba Congolais alobi na bango bobo manabino na bino. Ok, c'est un père rationnel azo sangisa peuple manso ya Congo na biso mobimba. Mais Satana wana akokota tribal au sein magistrature suprême, même au sein y a ba institution à niveau d'institution. A nommé Bachi Baou, a nommé Bachi Banzu, Bachi Lombe, bande konaye, na ba institution nyos. Abomimboka catégoriquement dans tous les niveaux. Yango biso tolobi boye. Mozito a revêté. Mozito azali Alibaba. Alibaba elaki sini Alibaba elaki sini po oloba ngo trop. Lingi kolakisa ke azali traître. Abanda ko trahir banda Palu. A trahira parti ya Kinzenga. Lelo tala Palu. Kabila manipula. Ce qui est l'autre, que Kabila a tué ce pays, il a pillé ce pays avec Mouzito. C'est lui. Ce qui est le président, c'est un veto à l'Inamboka. C'est l'accord de Laurent Kunda-Batois dans 2011-2012. C'est Mouzito, Hitler, de Joseph Kabila. C'est un marionnette, Mouzito. Mouzito ne connaît pas la politique. Ndeko. Mouzito a allé sous la Moukate. La Mouka ezali à président Eli Martin Fayulu te. Ezali à Mouzito te. La Mouka ali peuple. Peuple a décidé. Mouzito a créé une salité. A kokio ala la susuna biso ta kotaché lamba ya pembe. Qu'est-ce qui prouve que réellement M. Mouzito a na kati ya union sacrée? Mouzito azwa kati pe palissade. Est-ce koyebi yango ndeko? Mouzito ba pesa ti pe palissade. Bapesi mbongo mission kende éliminer Martin Fayulu ayokala lisusu te. Lokola le commandant du peuple ali aigle amoni mosika Fayulu abi non Mouzito changer comportement totambola malamu. Mouzito atomboki ale Chilombo abi lokola kokisi mission te abengana Chilombo na parlement abengana Mouzito na parlement Chilombo chikata bombe abengana Mouzito ala sous député te. Abengana bango bakomi kolela lokola Fayulu alati mayon alati Vares yeside bomona ki ba descente ya le commandant du peuple na Isala Fayulu akei Boende Fayulu akei Mbandaka Fayulu akei ba professeur lolenge na lenge alinga kita Bikoro prévane gouverneur abukipon et pesi Mouzito motema likundu Yé posa na ali bisika so Fayulu akokita ezala zali na activité à parti politique ne décidé Mouzito fadiembela Mwana mboka Fode Fayulu, pourquoi bozui décision ya ko écarter M. Mouzito kaka tangu passation ya remise et reprise ya bâton ya commandement ya Lamuka et komi pene to yebike c'était prévu ça les 11 mais avant les 11 pour mizuli ba décision au ponani n'est-ce pas bozo banga peut-être que mwana mboka Mouzito ameka ko tambwisa Lamuka peut-être ko tambwisa ngo na lolenge ya malamu mingi kendenge Martin Fayulu atambwisa ngo. Merci mwana mboka wali mayele mingi na motu no kotuna ngai décision moko te zwami na motu ya Mouzito to contre Mouzito peuple ayebisi Fayulu ayebisi Lamuka soki olingi biso pe topesa yo mo Congo Mouzito esiake union salité président Martin Fayulu abengisi plusieurs réunions à présidium à Lamuka c'est Mouzito alaki coordonnateur à Lamuka pendant 6 mois Fayulu abandaki kolobela côté est-ce que Mouzito organise ta sitting moko ta marche moko yo zali mo pansi sango zali congolais de père et de mère mabe lokuta soko zali congolais te le bas soko za rwandais ndoko yeba histoire mboko te to histoire à Lamuka te ata marche moko Mouzito organise te ata mini matinée politique moko te à Lamuka o Mouzito organise mais lelo oyo peuple na fidélité na ye il faut être fidèle bisiko zo sala musala devant patron na yo mais Mouzito ali fidélité a boyi ko se présenter na ba réunion à présidium ya Lamuka Mouzito a fait une lettre de démission mais lettre ngo pe to senga to mona te tilelo yango ne to za no bosenga to mona pesanga makutu na yo mopanzi sango pesanga makutu na yo et puis bino bayi ba congolais bokolanda ngai bokamata makutu na bino bopesanga yango Mouzito a signé lettre de démission a démissionné en tant que membre du présidium ya Lamuka Mouzito a décidé na ba réunion à Lamuka koki ko se présenter te Mouzito azotinde la biso Polemboma Maman na likambo place bandi
nouvelle élan ezalaka ya Mozito te. Nouvelle élan ezali président nango Paulin Mboma. Mozito batia comme autorité morale. Parce que tant que tokendaka Genève, Mozito azalaka na parti te. Bakamati nouvelle élan babi batia ngo na mutu ya Mozito po quand même esala ye moi genre. Et représenté en tant que membre à président de la Mouka. Ndenge ndeko Moïse Katumbi ndenge basalaki ye. Ensemble pour le changement. Et qui parti politique ya Moïse Katumbi ta. Ndenge bokona nouvelle là. Mais aujourd'hui Mozito a accueilli une union sacrée lorsqu'il y a remaniement à M. Chilombo Antoine Félix. Ba nommé ben ministre de la Défense. Ba nommé Kamere ministre de l'économie. Il y a mon anatikali ba isolé ye, ba pime les postes. A commis isolé là, isolé. Mozito tela bien Chilombo chenga une erreur grave. Na songe pa Martin Fernando ba kenazala kana la muka. OK la muka ali bikedi ta. Ali bombote. Odamia bikedi na ngubo tiki na sana okay église après zongo ya bikedi na ngubo. Okuta ngo deja basoso ba mamuli yango. Basoso ba damia bikedi Mozito. Mozito chema boko na mutu aleli na munoko ya mboka. Ndelelo. Peuple a décidé l'obité. Mozito ali très askana na ki très na ye biso très esochola. Moïse Katumbi asongi la muka. Matata Ponyo la muka. Jean-Marc Kabundi, la Mouka. Mugwege, la Mouka. C'est une géopolitique. Force motrice Fayoul la sali. Na manière ma to bloqué, Katanga to bloqué. Kassai to bloqué. Ok, Est to bloqué. Équateur réponse à Martin Fayoul. Yango tolobi boye. Tolobi boye. Na mokolo ya lelo. 14 ya lelo. Na 14 ya lelo. Blanchard. Yo Blanchard Mongomba. Pesanga makutu na yo. Ko s'attendre était que les 11 oya na fade na ko so flambeau à la muka. Landa yango na ndako professeur Kalele. Fayoul a pesi flambeau à la muka et pas un membre du présidium au déjà remplaçant Mozito. Professeur Kalele. Motonde motashi bord. Yene moto komi coordonnateur à la muka. Matondo mwana mboka. Mais bande ko na babongo la motema. Batubela. Matondo. Mwana mboka Hervé Matata na moni émission zo kende pena show kolanda ba propos de konanga ya oti koloba koto yoke lelo déjà remise et reprise de salami bopé sangwe pa ya nani pa ya docteur to pesi yangwe pa ya docteur te yo solo ba docteur wa chuba katonga te l'hôpital ezali professeur Kalele voilà merci. Est-ce que basala ka ndengwana c'est de cette manière que remise et reprise et salima kato yebi était il fallait salima entre Muzitu na monsieur Fayoul mais et combien pas ya moto onde konanga zo kotanga malgré kombo nazo kanga pena malamu te ko ba monsieur et alokolo ko benga ngai il faut bongisa yo ali mopanzi sango il faut koloba ke et pas ya président élu Martin Fayoul il faut pas koloba monsieur ezali Chilombo Antoine Chikata Bombe Matondo mingi mwana mboka en fait Hervé Matata pardon vous avez la parole. Oui ndeko eza ba texte Mozito ayebi malamu eza violation eloko morote ayebi malamu que coordination ya président la muka et copta kamutu donc ba copter président professeur Kalele. Donc, comme cordon ya la mouka, matina présidium à la mouka. Est-ce que ça les marabongo pendant que Nouvelle Élan eza kozilango les 11? Tala charte komami. Ndeko nangai. La mouka ezali ya peuple, faut yeba eloko liboso ya malamu. Et puis na kati ya la mouka ezali collège de présidents et ba parti politique. Ndeko Muzitu azali sel motazali na parti politique était le professeur Kalele azali yebi grand professeur na kati ya Congo azali na kati ya Mozito yebi malamu azali na maïla na potentialité nyonso tout ezali ba texte charte la muka et ko lobby très bien que ceux qui membre moko alongwe collège ba président ezana droit ya ko copter membre moko ya collège de président a matina présidium la muka donc c'était ayebi texte wana malamu donc ezelo ko ya kobunga te donc c'est légal c'est officiel. Tokopesa tokozongisa bokonzi la muka na moto azali na mitumi balete. Mozito azali monstre à deux têtes. La politique ya palou. Ouais baka Mozito ndena comme premier ministre. Mozito comme premier ministre en droguant Kinzenga. Kinzenga kenda traitement na niveau ya Russie. Ba ebisa ke na makila na ozana drogue papa ezanini en connivence na mwasi ya Kinzenga. Eh bien très bien. Ndeko Mozito abanda makambu na ye ya buzo babanda kala. Ndeko Mozito
azali moto oyo toyambaki ye na mawa na kati ya Lamuka parce qu'il n'avait pas le crédit. Bino batu bayambaki bino na kata Lamuka to bino batu boyambaki na kata Lamuka. Lamuka ezali ya peuple. Peuple tango atie bateau, atiaki est-ce que Muzitu na Genève, Muzitu azalaki candidat commun opposition. Vous savez les conditions pourquoi Muzitu azala candidat à une élection? Par traîtrisme. Muzitu trahira Palou, a trahir Palou, pote akende kokende mopanzi akoma candidat, amalibana Muzitu a même cotisation na Palou te, eza bizali na kala. Muzitu babengana ko bengana na kati ya Palou, eloko ekanga etumbu wana ekanga azala candidat président na 2018 te yango wana. Ndeko Muzitu Lamuka e bandite na ndenge ozobanza wana. Lamuka yango te. Komba ya opposition e bandi lelo te. Et puis bato akolo balanga ke président Eli Martin Fayulu, date Fayulu a banda politique Blanchard a évité. Na moment na Blanchard na solo mokili ezali te. Est-ce que en 1990, tant Fayulu na conférence nationale souverain, tant azali na kati ya ba colonioso, un jeune garçon. Muzitu azalaki wana, oka koma Muzitu etangama. Il ne faut pas qu'on s'angisse moto azama boko pembe. Tala eloko Fayulu bakabone na Muzitu. Ezali nini? Première, Muzitu azama boko salité. Parce que yango ne pena toza na posa ya kuyeba parce que tozo comprendre te bozalaki bien sibitima bo kabwani et puis bozo donc boza ko kabona na sa ya ko bengana mutu donc bokangi eloko ya bino moko. Ndeko yeba yango la journée la nuit et c'est quoi habitaka te. Ça dit so motaza molili kende molili ne ko yebana. To bengani Muzitu ya milongoli ye moko. Non bo bengani te ya milongoli ye moko. Oui, ba benga auto exclusion. À s'auto-exclure. Lettre en opé tous au monde a dit tous en a posé tout le monde mais tout le monde a dit ici. Konangai na ebisio que c'est par ordre de mon parti en tozo boya kopé kotia ona. Bozanango. Tozana lettre wana par élégance politique. RFI na France 24 soki na bosa ba singa kiango bola kisame tisiko nanuka tout le monde. Ils en ont par respect par élégance. Par élégance au président Eli Martin Falozana on a proposé ni ko que c'est sonité. Article ata mwanda mbwa vie à vivre. Ah, ça la tellement politique wana ya koteka kama kugenda ko changer ba parti politique. Talisa biso ba raison siko oyo esali était beau c'est séparé. Ko ekaboli biso ezali moyindo na pembe. Ezali moyi na butu. Muzitu azali moto oyo asali transhumance. Omoni azali ndumba ya molimo na ba parti politique. Muzitu alongba ba parti oyebi alongwe Palou akeko sala parti politique de Martin Fayulu alongwa nulle part. Première chose. Et puis, à changer ba idéologie, ça est toujours constant. C'est la constance, premier élément. Oye kaboli biso nandeko Muzitu. Nous sommes constants. Ba lo ba ke Fayulu la kenaki na zona Kabila, aoli ambongo Kabila. La kisa biso ta photo moko Fayulu na Kingakati. Fayulu ne connaît pas Kingakati. Le président Eli Martin Fayulu a pesa lo boko te. Pas Kabila. Pe ba tika ko kutanta mokolo moko te. Soki photo ezali IDPS batamono ko ba la kisabiso yango. Ndeko nango ko biso constance. Et là ko mi balé. Vie passé ya Muzitu et ezobalanisa biso te parce que Muzitu na ba dossier sur makambo ya misolo ya mboka boyebi makambo ya soki ya 3000 parcelles boyebi très bien biso toyibaka te na kati ya moyibi toza te ndeko Muzitu azana makambo boyebi ndeko jeko kwa tombolaka e dossier. Troisième chose otokabona ndeko Muzitu kanga yango ndeko ezali likambo ya jalousie na moninga. Muzitu alinga écrasé. Jalousie na niveau nini bino bokamba ki Lamuka siko ekomi pe na moment muninga ba kamba Lamuka nde ba dossier ya jalousie bimi na kokoma bisiko zali Muzitu alinga se mesurer na Fayulu na bandundu a écrasé guerre à leadership et to yebisi que Fayulu heureusement azaka leader à bandundu te aza leader ya Congo mobimba kokamba Lamuka to bandaki ensemble bokambi ya Lamuka ya Muzitu ala lisibiso pongi. Tolali pongi be venema d'intérêt ezalité à chaque fois Chilombo a komenanga biso n'importe ya Muzitu azo mene biso mettant au président Eli Martin Fayulu akamata ka bokonzi ya Lamuka omona katndenge Lamuka kendaka Muzitu akima gazawa akoti na jeep akoti na kata mutu akimi Muzitu marchata ebi gazde ale la kama ina miso zo bima ina miso pour la soka yebi opposition te les maîtres du jeu les loboyé avec les enjeux c'est président Eli Martin Fayulu omoni président Eli Martin Fayulu utangu ba ponier candidat comme opposition. Ça c'est l'histoire fouille ba ngondeko nangai. Ponier candidat comme opposition, président tala beveneme salama. Ndeko Chilombo to yewa alobi ke mbondo to melaki sonye bandi ko landai. Kende a prêté serment na mona serment liboso ba bua kamoto. Ezali ka serment Chilombo il y a 2018.
Grand respect au commandant du peuple, le président Eli Martin Fayulu. Deuxième chose à Kéa, tu l'as quoi il malade yandeke parce que le Kozaki a moïbi. À quoi il malade yandeke? Mon la prestation à serment. Kende nanga eko bimisa bo solo. Mbuma balia ki na butu. C'est-à-dire, le pouvoir, il y a président Eli Martin Fayulu, il y a Mokilité, il y a Nzambe. Ndeko Mozitu, carte rouge, na yo, topesa ki yo déjà yango. Les 11 événements zate. Et les événements qu'on a les 11 te. Les 11 flambeaux et kopesa nulle part. Parce que, ce qu'on a dit automatiquement, na comique président, non. Flambeau, il faut les cas de manière paisible. Congolais sont mona. Ndenge bosaleli makambo malgré to kenda na ko chiter poto zongisa malobe pa ya ndeko a clôturer bongo to zongisa pa na pe o clôturer loba mo mukuse mais ndenge bo memeli makambo on dirait bo tamboli selon ba mibe côté. Donc on dirait boza ko bengana mutu ya ko bengana boza ko boto la pouvoir et donc ezaka ya bino moko baninga bazwate. Ndeko si otanga charte la muka zwa tanga charte la muko ko mona ngo obona makambo ko bami. Deuxième chose, il faut y très bien. Na politique auto-exclusion, ça existe ezalaka. Na pas su endaki ça. Ndeti na tango ya papa Etienne Tshisekedi, ndeko Bruno Mavungu akemo na Kabila ye moko. Na ndenge na tango na moment wana Kabila face à la choix ya premier ministre, akemo na Kabila na ndenge mo. IDPS ayebisaki Bruno Mavungu nini? Au s'auto-exclure na parti. Auto-exclusion ali yo moko milongoli. Avec ton propre consentement, je ne fais plus partie du groupe. Alors, moi, Milongoli, biso to kamata to kangene makasi. A Milongoli, la mouka ne doit pas finir, la mouka doit continuer. Tozo kenena la mouka. Nous avons de nouvelles figures. Biso to sala ba jeté. Tozo kende na makambo tali élection, tozo se préparer en conséquence. Moto nyo saza distraction pour na biso, to na kanda ba yiba biso pouvoir. Tolinga te distraction liboso na biso. Donc ce qui Mozitu a dit distraction pour na biso carte rouge. Mozitu ne parle plus de la muka, ça la vie na yo. Merci beaucoup Mwanamboka Hervé Matata, na Mwanamboka Fou de Fayulu. Je crois que todo chité par là parce que toyaki toyeba qu'est-ce qui se passe na kati ya la muka, bo talisi biso ni neza koleka na kati ya la muka et puis nini oyo esali était les deux présidents ba mekampe ko se séparer. Donc je crois que bandeko ba kolanda bo sosoli boyoki o Mwanamboka ndeko nanga Hervé Matata na ndeko nanga Koto Fou de Fayulu makambo manso batalisi biso na etando inene. Alors Tokomi Nasuka, juste un mot de la fin pour na bandeko nyoso o balandi biso pe ba diaspora o bakutami na mokili mobimba pe bandeko ya parti ACD. Donc yozo clôturer na maloba na yo ndeko pe ko to ko clôturer na maloba na ye plutôt après na sali conclusion ya émission. À vous la parole. Merci Mwana Mboka Mopanzi Sango et longo nyana balandi manso o ba meki kopesa biso makutu na bango bisika ba dipai manso bazwami. Et vraiment, merci beaucoup aussi na bakambi na biso ya engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Bakambi manso bisike zwami bango. Et longo nya ya Mopanzi Sango na bino le fou de Fayulu. Et peuple citoyen congolais nyonso oyo zwami bango na ngambo ya diaspora, na ngambo ya est bisika obaliko bomba bandeko na biso. Et pourquoi pas bandeko na biso pe ya kwa muntu. Bisika oyo ba famille bazali kolela bandeko oyo ba bomi bakati misusu mitu et mbote pe longo ya nabino et vraiment oyo ezali important tokoki kosimba sikoyo Congo azali na ba problème mibale. Problème ya liboso ezali organisation ya ba élection. Ya mibale ezali problème ya situation sécurité ya ba agression na mboka na biso. C'est-à-dire tozali na angele, tozali na opération liso likolo ya liso. Tolingi élection oyo ekopesa ekozongisa peuple en espoir ya sika, oyo eko promouvoir mboka ekende liboso, tolingi ba loi te oyo ekoluka etumba susu mboka na biso. Yango moni atanke biso bapanzi sango tolobi ete na sengi bandeko ya nouvelle la. Pe na sengi mokonzi na bango Mozito Alibaba. Batinde langai bambisi na bango babenga ba communicateur na bango nouvelle la. Baya tosala émission spéciale na démontrer bango pièce contre pièce. Le kola bali na poser la vérité à lettre ezali te maloba ya Fayulu ezali te combat ya Fayulu combat ya Devos kitoko côté. Et ali combat ya Fou de Fayulu na Blanchard. Donc je crois que je peux vous inviter na plateau ya chaîne. Donc émission face à face. Communicateur moko ya Nouvel Élan
na yo face à face po toyeba vérité. Bengisa bandeko ya nouvelle là. Soki amoni ke ali na bana o bali na maloba lokola nga fu de Fayulu te na bengisi ye moko Blanchard. Aya to ça l'émission spéciale pièce contre pièce. Et pour finir, ndeko na pesi bango devoir. Décidé à organiser ma matinée politique na Kinshasa ebele. Sainte-Thérèse eza na Changu. Mozito aza na Kinshasa. Ndaku na ye ezali na Changu na Ifobank. Aya na Sainte-Thérèse abenga bandeko nouvelle là. Basala plein ndenge biso décidé to sala ka plein. Bazali ben populaire. Ata 10 personnes bana bango te. Mwana o babengi na mwana o Bruno ngai oyo na ndeko na ngai Hervé Matata to lakisi ndenge nini balobaka na mégaphone to latisi kashi kushi lelo Blanchard akomi kotinda Bruno afinga à l'égard au président Eli Martin Fayulu oyo tata na bango musito aloba oyo koboya Martin Fayulu vie politique na ye kokufa. Merci beaucoup mosito ndenge vie politique na yo ekufi. Matondo wana koti na sujet mususu parce que ba point o lobi wana soki no bina tuno mituna émission ekokoma mulai donc to soki na pona wana to yepe pa ya mwana mboka Hervé Matata votre mot de la fin na bande ko nyonso balandi biso na Congo to pe libanda mboka pe message moko na bande ko ya nouvelle elon mwana mboka makambo muzitu makambo loi chani makambo ya gouvernement Sambade eza distraction pire et simple. On Ndeko Chilombo a ko distraire biso pendant qu'il a zo balkaniser mboka. Yango na ko senga na ba Congolais bisikana so bozali. Le pays est parti. Le pays est parti. Ndeko Chilombo akabimboka na ba Ougandais, na ba Burundais, na ba Kenyan, na ba Angolais, na ba Sud Soudanais. Ba zumboka lokola beta eteni ya Thompson. Moto na moto akoli yango na kwanga na par na ye. Donc oya motu ya tozana ngo balkanisation. Tola lisami sote ne sika wana ndeko. Yango wana biso to kobenga bino na mbulu koya na ba mikolo ezali koya na fitir moko proche ba marche à grande envergure ezali koya. Deuxième chose ndeko na ngai. Tolobi simplement na ndeko Chilombo. Équipe oyo, le problème c'est Chilombo, le problème c'est pas Muzito, Muzito azeli le côté. Équipe oyo atie à la biso wana c'est la famille Kabila. Et ça bateau yo o ba signer charte wana ya bango soki ya union sacrée. C'est la famille Kabila, Bapola na Kabila, na Shadari. Babima soki na 17%. Loko la Shadara Pola lamentablement. Bango pe bako Pola. Naninga lo babonde ko na mukuse. Maintenant vous allez voir la grande équipe des nationalistes. Il y a bateau wana posa Congo kende liboso. Et l'équipe wana ezali ko yana programme dans un bref délai. Ndeko nanga ezama sécurité. Bokoye baba nani oyo bako composer équipe ya biso pour na makambo tellement maponomi na ba congolais nyonso oboza na diaspora botika division autour ya ba kombo ndeko Chilombo asali le côté inutile supporter poso ki pays ke yo luka mboka oyo ya kovanda soki ba reflo na poto donc mboka oyo biso ba kolonso atire ezali don ezali héritage pour na biso ya Congo. Nous avons intérêt tolata souci ya mboka na biso partout où nous sommes. M23 azoboto la mboka akosi FRDC ki azali ko sala nini azali ko quitter ba milliers o a okipaki nzoka lokuta alongoli teni na moi akoti na ngambo ya armée ya EAC na butu azongi na nzoto ya M23 bolandi mokanda aner ekomi c'est dangereux makamna zolo ba oyo ndeko na ngai aner ekomi mokanda etali siki ya ba troupe ougandais na ba sud soudanais o bakotaki na kati ya Congo awa ba koti si ba élever ba nyama na bango ba bokoli ba nyama na bango bibwele ba bandi ko piller richesse na biso nuitamment butu ba komi ko kipe mabele na biso et puis ko remplacer ba maison oyo ba déplacer de guerre batikaki na ba frère na bango ougandais. En tout cas ils ont déjà occupation. Deuxième chose ndeko eza sous passe na motema boyoki ndeko Mboso à lobby clair nous n'avons plus le contrôle ya fleuve Congo. C'est grave. Nous n'avons plus le contrôle de la ville à Kinshasa. C'est grave, papa. C'est-à-dire, l'insécurité est à la porte de Kinshasa. Ils sont déjà dans la carte à Kinshasa. Parce qu'ils sont dans Maluku déjà. Ils sont dans Seli. Donc, awa déjà, tu as commis déjà, awa zo kata batu. Ba marin, ba jeune marin, ba zo kufa.
ndeko soki na mwanda okomona bato bakokufa yango to mituna question ekateli bato bakingo ebandi kaka lelo nde bakata na este komi lisu na kati ya Kinshasa ndeko Chilombo soki olingi omona otambola likolo ya bibembe na biso 2023 tokomi na 20 décembre élection soki ezali te yo pe na mboko okozala te. Merci beaucoup na bandeko balandi ya Isaki News de télévision ezalaki émission moko show pour na kotel sabayi Kongomani. Qu'est-ce qui se passe na kati ya Lamuka toyokaki ba eko par-ci par-là. Je crois que boyoki o bandeko na ngami balé na kati ya plateau balobi, je n'ai pas de commentaires à ajouter là-dessus. Yo onan o s'abonner te mbalano ya liboso ko tomber na chaîne oyo ko bossa na ko s'abonner te pe oyo yoki na kati ya émission ko bomba ngo pona yo moko te. Partager pour ete bandeko mosusu bazwa pe libaku ya kolanda maïmanso batali sibiso na kati ya émission. Je dis un grand merci na bandeko nyonso plutôt bazwa libaku ya kolanda biso. En tout cas bo continuer ka kolanda ka émission au éveil du peuple au wapezala ka présenter na mowumbu na bino Plati Lukaou, l'intelligence au service de son travail. Sokoza na ba suggestion, komela biso na ba commentaire, tokoza ngate ko répondre. Pour aujourd'hui, nous allons nous séparer par ici. On se retrouve très prochainement. Merci.